la famille, salut, bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. De ma part en tout cas, santé kitoko, toujours pepele, kaka ndenge bino moko bozo mona. Vraiment la famille, lelo na qui n'a partagé na bino, moi histoire ya mukie, moi conseil. Donc toro me la penzate pour na ko banda na ko se présenter nga ko monanga ezali mama Damaris la grâce divine wana ezali ngai donc des fois maman, des fois reine, femme de couleur ndeka bomo na mama ya ba couleur pour na bande ko nyonso o bayebi ngai te Damaris la grâce divine ye moko en personne. Donc nazana pour na kopesa bino ba conseil pour na kolamba pour na bande ko nyonso ba ibalika oyo ko bakisa ba mayela kolamba nga nazana pour na bino na pesa ka ba conseil moi neti likamba ko solo la mo ba histoire na betaka ba histoire pe ya ba boka donc ya biso ba 100% quinoise nazawana pour na ko sepelisa bino nyonso voilà la famille. En tout cas, pour na bande ko nyonso oyo baza bayebi ngai te bakute na chaîne nga pour la première fois. Voilà, kobosa na te ko s'abonner. Soko sisi kota l'émission communiqué Sœur Damaris la grâce divine a sepelisi yo. Kobosa na te ko s'abonner na page na ye, na chaîne nga, o s'abonner, o cliquer. So talika mupanzo yo, o mona rouge moko boy na kati ba koma subscribe. Ya eza abonné donc fini ka na kati soko fini na kati omone komi pembe c'est que oza déjà abonné au fini na kati et comme pembe oza déjà abonné et puis ko bosa na te o cliquer sous kana mopanzi yango omona eza na cloche ya notification so il peut cliquer na kati ya cloche yana et comme noir donc c'est que au communao déjà oza déjà donc au banaja ko zoba nouvelle ya sika donc ko bosa na te cliquer na cloche ya notification pour à chaque fois Damaris Sœur Damaris maman Damaris azotaka ba émission ozalaka muta liboso ya komona na tango oza muta liboso na sir okozanga pete ko partager. Voilà la famille, bo partageaka merci na balandi nyonso balandaka nga o ba partageaka ba vidéo nanga ba soutenaka ngai na ba mama na ba tante na ba yaya na ba jeune fille lokola nga vraiment bozana pona ko soutenir nga bobosa na kate donc bobengaka ngai nyonso à chaque fois c'est une tiere ekosila bozo benga tala Damaris osala ki kitoko tala koto to mona ki boye olamba ki bien me koto osala ki boye nazana pona bino merci beaucoup vraiment pour nande beaucoup courage kanga nyonso bozanga kate ko encourager ngai bo sepi ba erreur ezali bozo corriger nga vraiment na kozanga kapete pe kolanda o bino bolingi pe kosala o bino bolingi po tozalaka toujours bien pour bo sepela kalanga bo continuer toujours kolinga ngai po nga pe na lingaka bino. Voilà la famille pour na émission lelo tokoloba na biso mingi te na ka kopesa moi conseil ya mukie pona moi conseil à mukie la famille pour na bandeko nyonso oyo donc ba kritikaka ba fingaka voilà o ba fingaka okomona muto abali ta mususu mobali abali mwasi na ye alibino bozo critiquer bo excusez nga pona lobi bino bon eza ndenge nazosala moi analyse à mukie pourquoi ko critiquer la famille libala ezaka kate il faut ozala na mobali oyaza mulai makasi azala na bapake avimba nde wana ozala à l'aise non eza peka te fo ninga mwasi oyaza na bassin aza na taille ba klasa libumukla nde wana okozala à l'aise non kozala mobali ya fidélité elingo loba te mobali wana soki aza mulai ndengo lingaka aza na basuki akangaka basuki abeta batatu nde wana soki abalio akozala fidèle na ndako non eza bongo te to ko caractère na ye comportement na ye ekozala ndenge yo lingaki ekozala ozwi ba mobali ya baguna ba choix na yo peut-être na nini na taille aza mulai libumo ezate aza na mo batatu aza moi ba libumo babenga so ba sipex wana bosani kombo nango libumo ekota quoi peut-être okomona aza na nyonso wana ba genre ndenge olingaka mais na comportement peut-être obalebwe osepeli na ete to mwasi romona aza kitoko makasi azongela aza na beauté aza na taille libumu plat
moi si matériel lukala pe ezali aza vraiment très kitoko mais ozomona ke obali ye boye bizaleli na ye ezosimba te na beauté na ye na makambo asalaka na bageste yango wana elingi koloba te ke mpona mwa conseil na ye ki nango la famille na ntango omoni moto asali choix na ye azala konda azala mokuse azala pigme botika ye eza bachoix na ye pourquoi kofinga pourquoi tofingaka kaka bato oyo baza na défaut pourquoi yokanisi ndeti peut-être ngani naza boye peut-être omona nga Damaris azalaka na taille aza mwasi kitoko peut-être eza mpe na bizaleli mosusu eza mpe na comportement oyo ya mabe oyo bato basepela nango to eza kati nanga me libanda nanga bomona nga kitoko me na kati peut-être naza pourri eza mabe elingi oloba te so ozomona mutu libanda boye aza pena sans défaut seke na kati mpe aza sans défaut non 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 la famille elingi oloba nini totika kofinga totika kojuge soki mutu asali choix na ye apresente bino bo encourage bango bo félicite bango bokende liboso nzambe apambola bino bo bakela bango mai bakola bien bopesa bango bafleur totika kofinga ezala mutu alingi pigme liso etoboka liboko ndambu aza handicapé eza problème te totika kofinga bato mutu aza libre ya kosala choix na ye totalaki na bamikolo elekaki tomonaki DiCaprio abalaki mwasi très jolie femme abalaki ye aza pena mwasi kitoko me bato bazofinga bazoloba o DiCaprio abali mokolo o mwasi ana aza mwasi ya niveau na ye te o DiCaprio aza mokuse mwasi nine bolingo mpona mokimo na monde ya lelo bolingo mpe ekipa asu ht bongo Macron na Brigitte babalaki baza ndenge nini bolingo ekipa te sanse kaka boyokana bozala bien na ntongo kala to bando omona bapapa mikolo omona pena papa aza mokolo me abali jeune fille mobo ya 16 ans abali jeune fille ya 16 ans 13 ans tozo baboti babandi mpe kobota bazokola ensemble siko mpo na ntango lelo soki mutu asali choix na ye peut-être alingi mwa mokolo peut-être pas mokolo ana se sentir à l'aise si tomoni mutu azwi mwa tonton moko boye ou bien aza mokolo makasi tofinga kaka te be tobanda kaka kofinga tobanda nakoloba ndenge nini koseka kokritike oyo alingi fille moko boye ya mokolo alingi mobali moko boye ya mokolo peut-être alingaki bagene ase retrouve na zéro et puis epa bamikolo se retrouve na ye na bien azozwa mwa bahero na ye eza mabe te elingi oloba te kaka ke so olingi jeune okozwa makambo ya bien pa mokolo okozwa te to olingi mokolo okozwa pa jeune non DiCaprio bato bazokritike nani oyo DJ na biso oyo nabosani kombo na ye DJ auti kobala awawa mwasi na jeune fille lokwa babiso mwasi kitoko ye moko ayebi peut-être amonaki ke motema na ye elali wana motema na ye azozwa l'aise donc motema na ye ezozala l'aise bazose comprendre bien yango akomaki ntina niveau alinga na ye DJ bazoyokana bien siko pourquoi to bando finga ke yo mwasi kitoko boeta mobali okolinga non en tout cas tozo sunga te la famille pour la ni biso photo finga kaka tolinga mwasi aza mukie o mwasi ngo akonda boy mwasi ngo tata ya misuni te basi bonga mwa musuni non oye munene oza munene oh comme munene boy finalement bolingaka nini tolingi nini biso ezna koloba ka bakangola te parce que biso ba africain de nature toza bongo otika mutu aza libre toza libre kosala nyonso tolingi nalinga oyo aza na makolo te nalinga oyo aza na maboko te nalinga oyo aza libumu munene aza molai aza mokuse eza guna nga wana droit te ya kojuge nga parce que na ntongo nazalaki wana sa mobali to sa mwasi namonaki mutu te yaki kokabela ngai mwasi oyo motema na ngai kosepela na ye oyo tokozala bien nde naza boye alors soki nazwi lelo oyo mutu oyo naza na ye bokloba eloko te botika oyo omoni ke soki osepeli na foto wana te osepeli na biso te ozoblige to like nde tolobaka mpo mutu alike video il faut asepela na yo osepeli na makambo nasali osepeli na bacommentaire nde ekotinda osala nini
o like mais soki pe o sepeli nango te nde esalaka o lekisa na yo mais eza pe na bato mosusu omona sepeli na ye te mais tellement amoni ke eza mutu na ye alike. La famille to changer eza malamu te. Eza malamu te vraiment esala pasi bien sûr bamakambo yango nyonso eleki mais tozomona tozokontinue kofinga. Tofinga mutu aza na défaut. Pourquoi kofinga défaut ya mutu? Tant que aussi longtemps tozo vivre yo nano kufi te, kofinga défaut mutu te. Bato misu babotama liso toboka te. Bato misu babotama babandikapé te. Handicapé ezaka te peut-être na makolo na maboko non. Okozala oza ndundu, okozala oza aveugle, okozala oza otelemaka te, donc makambo eza ebele. Bandicap eza ebele. Mutu mususu abotamaki bien accident esengaki bakate liboko, bakate likolo. Ale yo omona mutu abongo azosala mo émission na eboye ekokoto monita musu aza vrai chéri. Omona eloko ofingela eto fingeka pona défaut na epo kuseka mutema pasi. Après ofinga bongo ozwa nini? Pourquoi kofinga? Pourquoi to finga ka? Nga pena so ko finga yelanga ndezonga. Na koma nzambe ngai naza boye en tout cas na finga te na donc na mi kumisa te me na loba o ka nazali. Ko finga pourquoi bando finga de o kotika na internet. Mutu mo bazo finga ale yo pe susu o komisa o continue na sentiment mutu ana po bandi ko finga mais o participer na lisumu na Si quand les sous nous déranger ensemble, mais l'échec est personnel. Donc, on déranger, biso nous sommes déranger. Mais na temps où il y a un terreau, on a 10 sur 10, il y a 0. On met aux qui n'a d'amaris, il y a 10 sur 10, à makasi boye, on a 0 matoy. Ponanine. Parce que na temps la place na kenda ki ko tanga yo zala ki te yo yeka ko o moninga kara place na zo déranger. Et ça, la bâtiment mais ma biso na erreur. Tant que ya fini peut-être mon eza vidéo akala finga ki lobi nango asala ngo suta senga kinzambe bolimbis. Ale yo romo nango vidéo akala place o finga mutu. Tant mususu azape ennemi na yo ale yo pe o continue o participer na lisu mwana. OK, ya déjà senga nzambe bolimbis. Siko yo. Eza pena na bâtiment susu pe batinda kabango. Ndeti ngai na fani boye. Ni asala ba émission nanga. Mutu kaka un simple mutu moko boye a komeli ngai oh Damaris s'il te plaît yum to partager ka ba blog na YouTube ozana ba chaîne ozana ba TikTok fingela nga muto yo e ko sala ngai bien finga ye pena en tout cas so finge to koyokana na ofuta yo alenga pe na okilo ka biso ba congolais to linga mbongo na oki ba opesa nga mbongo ale mbala moko na bandi na nga ko finga mutu wana na likambo na ebité basonela ki nini banda ki ndenge nini na naza na raison na naza na tort to ebité ale mbala moka na bandi ko finga. Pourquoi ko participer na lisumu o ezanga mutu na makolo o yebi yango te banda ki ndenge nini to tika to changer la famille vie ezaka kaka moko. Surtout bato bazala ozo finga défaut ya mutu peut-être yo za complet po omimona ke oui so tali ozana makolo nyonso mibale koka ozana maboko o ezo permettre o lambo sala nyonso makolo ozo tambola munoko zoloba omoni koza ya kokoka non okoza ozana nyonso ana mena katsa na tamuso kokate na katsa mutema noza mutema mabe mais mutu oyo zo finga wana tamususu azana makolo te azana maboko te omona ye akoka na comportement ne peut-être ya sunga kakoleka yo. Yaza motema mawa ya kosunga koka komona te muta souffrir mais yo muto ozana nyonso wana ozomi kumisela biso ozana beauté ozana nyonso koki kosala nyonso mais po sunga ta muto kabela ta mutu 5 € oya pamba ozomona ngo lokolo kabeli 100 €. C'est que 200 € kokotindela ta mutu te na Afrique to mema ta awo kokosunga te to tika kofinga to tika ko juger. Pourquoi ko juger? So moni ko sepeli na bato na te couple na sepela na ngote olio finga. Le cas eza na bato mususu omona a créer kaka compte pena ya mabe. Po kaka finga compte o eza ya yete la famille. Po kaka a finga kaka a komita musuma mbweni. Pondu Madesu Thompson. Moi si de longues jambes, moi ça kitoko. A komi ba kombo moko boye po a finga kaka.
po na yebi ke na kombo oyo batu ba oyeba ngai te tika na finga nga na oyeba te ke yo mto fingi ngai ofinga na YouTube na nga to ozwi photo na nga o partager ozoyeba te ke nzambe nde muta nzambe azomona yo nzambe azomona yo eza mabe la famille vraiment esala pasi toloba te ke nga pene na fani bona opesa bino conseil naza très bien naza vraiment 100% makambo nyonso malamu non moto azanga ba défaut te moto azalaka toujours na ba erreur toza biso te ya kokoka mais eza na makambo mosusu ozomona ke te oyo pena na osala te bino ndo bomona te ke mutu mo bake ofunda ndeti ake koakizenge pa mutu oyo Damaris afingaki alobaki boyeboye mutu wana mpe oko ofundela nga alobi non en tout cas loba no nyonso mais oyo pena Damaris asiko osala yango te Damaris abimi akoko bimisa makambo boye te nayebi te peut-être pas na bino mais pas na nga na fai na Damaris non na mone na ba makambo boye en tout cas soki alobaki yango nayebi te na ozela alobe pa na nga en tout cas nga na eza na bato miso mona bo azokotela mutu na amele mbondo parce que banda fana neno amona place Damaris afinga te non amona place Damaris aswana te. Et puis to éviter kozana ba camarade ya mabe abebisa camarade ya malamu. Et ça peut na batu misu pe beba na bango te po mona ki na camarade na nga mais tam su camarade na nga na aloba kama mabe nga na za bien. Tam su nzamba tine nga na za na nzela no moto ko kabona te parce que si no zala na ye à chaque fois zo mona nga na finga mais Damaris afinga te. Tika na landa ta comportement Damaris. Omo pe na nzela na yo muninga change mais yo suso koti na mamakati ya za lilala ya ropola okoti su na kati na ye wana bofandi esika moko olandi su makambo na yo po osani okopola mais soko lobi ozana camarade noana ozana aza lilala kopola yo za ya bien ya kitoko olobi okopusa na pembeni na ngote bozala un peu na moi ba distance amuke kaka omona ke okomi batela okozala ya opola te. Et puis pour mutu apola ye moko mutu soka lingi ndeti nga mukolo boye na otambola ta mususu na mutu mo boye to camarade na nga fingaka ale ngape bayebi alobi Damaris otambola na ye yo po kopola non oui to éviter kozana ba camarade ya mabe mais eza pe na ba camarade mususu yo so ozana ye soki omona aosa saka makambo mabe ozolakisa ye ozoteya ye azoyoka te tika wana ndo koki kotika ye. Parce que aussi longtemps na za bien batu ba olobake oui autant oui ozalaka bien exemple ni no pesa muninga no na po anya zala mabe neti na monde lelo pasteur wa teyaka azo teya penza tellement pasteur boyoka kaikata musuna kala na e asala kamo elo mobe ya bien te ava bongwana lelo bongwani bokomi kana bo vivre na ignorance mutot musena nzamba azo teya ozoki yekutu ya yemoko kutu Imo kazalaka boy. Non. Nzamba selaka batu kaka ba obazala kaputi. Obazala pourri. Ba obazala penza bien teko. Omona pena o epkati la eto obimise loro te. Mais nzamba zui atomboli alokotaka na se atomboli likolo. Nzamba rozwa sukoli na salite. A sukola longoli o salite potopoto zalaki nango alati so elamba ya propre. Elamba ya propre o pena ya bien. Oh mutu nyonso pe akobunga yo référence ya kisaltane ezala sute ba o bakanga ka photo ne ba okozala taninga zalaka to ba bakanga photo talanga bien lobi nanga onzima te to tika ko juger eza bien te la famille surtout kofinga pourquoi kofinga neti nga na sale mission nanga boy soko sepeli nango te leka na yo ko emete ko sale loko te olio créer nga compte mabe bando finga nga ta monsieur za na problème nanga nga na bosana nanga ale yo siko ero mona oza na problème wana oza na okana motema nga ko tesina bosana ale yo siko yango créer la nga ba suna bloquer o créer suna bloquer mais finalement oza nani eza malamu te la famille ko finga me manango place moko te. Mais prière et remema biso likolo to mona papa tata nzambe totika kofinga to lingana to zala bien kofinga eza epesa nango eloko te leloko ki kofinga lobi ofingi lobi kuno ofingi eloko do okokene wapi o si énergie no ta musu na mutu no ofinga ka mususu atako kate
ayebi ote ndeti bato bafinga bato bango bayeba ndeti ngai na fandi bo mutu muso mona ayebi nga ko finga nga penza fingi nga mais nga na oyeba te eza nani soki nano oyebi lobi na ote soki nano kufi te koseka mutu oyo akata na makolo te koseka mutu oyo atoboka misu te aza aveugle to mutu akata na liboko to mutu oyo aza baba non koseka te non toyoka te ke mutu akendaki hôpital bien azalaki kaka na problème à gorge ya mokie aki hôpital boye basali erreur eprovoke ke aloba suta koma baba azalaki bien azalaki na problème ka ya mokie lisu kaka basalaka opération mokie akie boye ba opération basalaki so basalaki erreur batouche soki nini akomi aveugle moi eloka mokie ebimi na liboko boye esengi basala opération non bomona te yo lelo kozala oza mobimba ngani naza boye naza mobimba omona okuta na mwa likamo bya mokie okie nango okie hôpital olobi ke ozozonga bakangi babino ozonga eza te parce que oza na problème mais nga na yo ki eza grave te non eza grave yo zomona ngo eza grave te mais eza grave il faut uzala pendant une semaine à hôpital to un mois si tosalaka mutu mosoki kaka pasi ka ya moke boye aki hôpital boye oyo faut kota koma makambo eza ebele na mokili naoloba naosala émission oyo na pasi la famille makambo eza ebele totika kofinga totika koseka bato totika esala pasi mutu ta mosusu omoni nga naza na mwa défaut moko boye na nzoto ale ozofinga ngai yo kutwa etala yo oza boye avosala boye mitelema nanu avosala boye mitala nanu avosala boye keye na baswane o nanu misu wana bo bandomona bien mutu mosusu akomi mwa mona ye moke ya français ase débrouiller na ye yo mutu oyebi kokoma ngo bi omoni asali erreur corriger okorige ka mbala moko oli olobake avant ya kopesa nga conseil ke ye na kokorige na français na yo non donc lokola nga nayebi kolokoma français te nayebi koloba français te na droit te ya corriger yo mutu oyebi koloba français so osali erreur nini elobake français ne mutu ekosala ke okoma président to nini elobake français nde mutu ekosomba ba problème na oto ba maladi nyonso oza na totika kofinga eza mabe la famille kofinga eza mabe en tout cas eloko na eli awa émission oyo nazosala eza kaka mpona kopesa conseil na bandeko oyo nyonso bafingaka mpona mutu nyonso oyo ata oyebi nga tokute na émission oyo soki oyebi ke yo mpe na kati ya motema na oza bongo créaka na bafort compte kaka mpona ofinga bato tika eza mabe nzamba omono nga na omono te yo mutu ofingi nga parce que okrele nga compte ya lokuta ofingi nga na moni yo te mais nzambe na lola azomona yo nzamba moni yo donc ata obombami omichumboli yo kasi nzamba omona yo te nzamba omona yo totika nga naza boye lelo naza boye naza bien non nakufi te nayebi lobi na nga te nakende ofinga mutu mo baza na défaut eloni ezolobake soki olali ka ndenge ofingi ngai mpe natala na okanda nzambe ozalaki bien lelo makambo nyonso bien ofingi mutu alolali mpe boye elobi olamuki te baleli okufi to ofinga osisi kaka kofinga nga boye oke boye okatisa prince to batuti yo pourquoi ofinga obanda ofinga bien si kofinga ta mosusu obita na finga na se défoulé non so omoni oza posa oza na mwa distraction moko boye betano ta bato babetaka bamasolo baopesa baconseil baobeta batémoignage bamakambo ebele na youtube ezali ke obanda ofinga po finga yango te ka nde mutu po ozwa bavie yango wana efo bando finga non toyebi mpe bato bakoma mpe bastar bafinga te bafali na biso oyo po bakoma bastar toyebaka bango na baquartier latin bato oyebaka baheritier estce babandaka no na kofinga po lelo bakoma ndenge baza lelo bapaster banani po bakoma lelo nde baza lelo tokende bapaster parce que bapaster kofinga eza te mais to baka bamusicien na biso estce avant na ntango wana no basérie to bandeki kobina hélicoptère babanzemba ya kala wana
ok jazz banani babilabel babandaka no na kofinga ke basalaka bazofinga finga na ba audio po basera ba audio ezala tata na ba lettre toyeba bango na kofinga po lelo bakoma tili ne baza boy non ezaka te po ozo ba vie ozo ba abonné oyeba na mokili mobimba il faut finga non eza mabe oyeba te neti mutu nga ndeti nga so oza chaîne na ofingaka nga pe na za boy soki oza na chaîne na yo ofingaka ko s'attendre te ko mona Damaris la grâce divine ya pe atali ata 1 minute to na partager to na commenter jamais ngai te nga makambo ane leka te nga kasi na monika titre na yo déjà za na bêtise na okota te na tala nga na za bongo nayebi ke bato ebele boko ignorer mais ngai na za bongo nzambe na nga za témoin ngai eza na bato misusu neti mutu oyo ase respectaka amoni chaîne na yo eza na ba bêtise akota te mais so amoni mutu mutu apesa ba conseil ya bien mutu oyo azosambela tika tokota mais na mona ngo pa lelo baluka la famille likambo okamwa place o mutu afandi bo apesa conseil bo mona kaka sans bonnet mais place o bazofinga mutu tala bango kuna batonji omona bafandi ata 1000 tala ebele mutu ateya makambo ya lokuta na mutu ateya makambo ya solo o ateya makambo ya solo aza na sans vie sans batuka bafandele na ligne mais oyo azokosa ne pasteur lokuta mais tala place ne bato bakeo omona ke satan aosakana na baesprit ya bato la famille nalobaki lelo nazata na mo conseil ya opesa vraiment soki nanu okufi te oza envie ozo vivre nanu oyebi lobi na yo te lobi eza ya nzambe totika kofinga totika kocreye baproblème eza mabe makasi kojuge bato mutu abali mobali na ye oyo ye moko omonaki asepeli na ye baza bien bakovivre bakozala ensemble motema na ye sepeli azose retrouver pe tom tellement mobali yango aza na défaut to aza mokuse makasi aza pique mais ale yo tellement moni bongo alobandi kojuge bandi ofinga alongba kuna ta mobali na o mobali no aza boye mobali no aza piki boke obale po na ni abongi na yo te non na biso ka bongi na nga te il faut nalinga mobali ndenge ni il faut nalinga mobala mulai est-ce que mobala mulai wana nini elakisaka yenda obala nga omoni tina nini basi pe bele batula po basalaka bashwa olukaka mobali oyo aza na bapake aza na banino kokomona mobali te balekisa na bainternet mobali aza na internet ya tiktok yo wana bandi kokomoza so alesi ozokomela era kolingo boye pour ale bacomportement boki ofanda boye comportement eza malamu te linga zala l'aise topekisi te kolinga mobala mulai to ya mukuse to forme nyonso kolinga mutu akopekiso aza te zala à l'aise yeba nini osala sala choix na yo mais sala chose à la cirque pas mutu na ozala à l'aise kozala pe son te pona batu mutu oso na lingi azane apo aza bien ofani na ye aza mukuse aza soki ndenge nini ofani na ye déjà moni ke bozo se comprendre ale yo lobi ke ozoboya ye ozoboye parce que batu chana bitu kama photo otala batu ne bakoloba ozoka soni po ebike batu bakoloba batu bafinga ke olinga mobala mukuse mama fanda nono mobala no mukuse peut-être ye osala makambo ya kitoko o mibala milai ba osala te linga no mobala no mulai peut-être mukuse osala makambo mabe tozala bien totika kofinga totika kojuger mutu nyonso aza libre ya osala choix na ye olinga aveugle aza mutu na ntango aza deja na monoko aliaka aza mutu aza na motema aza na makila na mai na nzoto aza mutu makambo ya kojujaka wana eza bien te vraiment nzambe na lola asimba bino nyonso oyo bokutana na message oyo na video oyo soki etouche yo vraiment sela makambo na lobi aussi longtemps ozovivre na mokili oyebi lobi na yo te okatisaka baprince omataka baavion oza mutu ya bafer osalaka nyonso oyo mutu akoki kosala na mokili kofinga mutu aza na défaut te mpo oyebi te nini ekomela yo lobi tozalaka bien tomeka kosala bolamu toyekola kosala bolamu po lobi ekofuta biso bolamu epolaka te me mabe
ha mabe ko pole osali mutu bolamu moko mutu mususu aza reconnaissant ayebaki ah asalanga bolamu moko boye lelo pena asali boye ate akanisa ta pona bolamu mais eza mabe moko boye osalanga mabe moko boye makasi oui bien sûr na limbisa yo mais na ozala ta na mo ba réserve non yo fan non ah na limbisa mais naza 100% confiance te parce que muto déjà bebisa makasi na modèle ya Emilianga jamais soki apesi sous confiance à 100% oyo koya lobi na ebité bolamu to yekola kosala bolamu ezongisaka mutu o pena za ya nzambe akoyeba kete mutu asala ata lelo salinga mo mabe moko boya mukie mo erreur esalami na ozonga sima na okanisa bolamu oyo sayelanga mais so osalanga mabe wana lelo salinga mo bolamu mo betona na oyeba est-ce que bolamu oyo eza ya intérêt eza ya solo to eza pena ya bien parce que déjà salanga mabe siko lelo osali bolamu pona nini pona na silikelaki ya mwana to yekola soki tobine tosala mutu batu malamu te to yekola malembe tosenga te pa ya nzambe apesa biso courage makasi ya kosala bolamu vraiment la famille mo muke na yaki nango na mukolo lelo yango yo nalingi bino mingi pona bandeko nyonso oyo batalaka nga merci na bino pona soutien bolembaka nga te bokorrijaka nga ba erreur ezangaka te ndika na oloba moto akoka aza te vraiment so omoni mwa erreur ezali bohésita te bobengaka bokomantaka oyo baza na numero na nga WhatsApp bokomeli nga naza mpe na TikTok na nga eza mpe kaka Damaris la Grâce Divine ya naza na TikTok naza pe awa naza na Facebook kaka koma so beti Damaris la Grâce Divine pombo nanga orozwanga partout na Instagram naza na TikTok naza na Facebook okozwanga koma pona bandeko nyonso oyo bazaki na patience ya kolanda émission oyo nzambe apambola bino apesa bino susu makasi pona mukolo mususu na osala émission bolanda nga susu ne bolaninga na mukolo lelo nalingi bino mingi bopartageaka avant obima tala no na kati ya page nanga na kati ya chaîne na kati ya video o soki o emaki te kobosana te like so sepe na video oyo bo like bo partager nzambe ako zanga te kobakisela bino su makasi ya kosala kango ya kobatela bino nzambe apambola bino nzambe apambola balandi nyonso ya Damaris la Grâce Divine babone nanga nalingi bino mingi bozala malamu nzambe abatela biso nyonso tokutani na ba video mususu bye bye Queen Damaris